Ma mission TV, le miroir du monde. Mais batie biso libanda ya FCC, mais batie biso libanda ya RDCT. Donc batie biso libanda ya RDCT, dozo continuer ko bunda pe to ko bunda pour l'école na biso. Ezai bitu baba nzoko. Moto nyonso kanza yike autorité morale na biso. Autokende lelo makali kali, mais bango nde bakoyi makali kali. Yango wana boka moitié mikolo boya bokomona mwana mboka akosola institution surtout ya mboka pona position ya FDCA pona ko continuer ko gérer mboka oyo na ndenge esengeli. Est-ce que yo yebaki un jour cash na FCC ba travailler ensemble selon la réalité dynamique en mboka oyo. Mais pour l'intérêt en mboka, lelo baza ensemble. Automatique sur la force ya kosakana te. Yango moni bien que baptiser ba méthode ebelé, ba intimidation, ba menace de mort, ba mbongo, ba promesse, ba poste, ba kamundenge na ndenge, ba négocier ba façon ebelé, ba préparer ba stylo bino boyebi wana, ba sel ba mécanisme nyonso tout. Mais lokola biso to lumwe na biso na FCC on a eseki bino eza libala yaka to fanda. Lokola simba kité, eza lango la personnalité juridique te, eza lokola papier génique to pasoli yango. Omoni kosa la politique ya chaise vide eza malamu te. Kobeta libanda ndako na kati ndako eza ndenge mususu. Yango biso na politique na biso to beta kaka masolo na kati. Tango zeko tanga ndeko Kabila to yebi malamu. Na kati entourage na ye ba collaborateur mabe bazali. Oyo basali ke ba échec mususu ezala. To loba ki yango na kati. Pe tozo koba koloba. Mais à une seule personne, Topimisi 43 sénateurs lelo baza derrière nous. Et FDC et Ropanza FCC wana. Azauti tapatana usafunga nuki. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah. Izaneyo. Mengait. Ah. Oh yo les qui. On a l'équipe où il y a pas seulement Mengait. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah. Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service mais ma chère GPX oyo izali GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa batate ebele bakufi batali na sama bele oyo soki unamusi bango bandu yoka moko likamu na ye izali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu tango na yokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosana te GPX eza kaka moko boyo badongola miso Buzakewa, Butiba désordre, Bukei, Busali Makababila désordre, Bukomoruka, Bubibisa, répétition, il y a GPX. Réputation. Récitation. Phénomène de réputation. Ah, la constipation. GPX, numéro 1, il y a Fred Congolais, na Londres. Bah! Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne à référence, Topesi Bino Sobambote partout dans le monde, au Boyota Labiso, surtout na confiance au Bomesana, toujours copé Sabiso, na actualité nyonso, au Tolar Sabino, na Katia République démocratique du Congo. Alors, les lois lissus nazana bandeko ya FDC, au vraiment bon mona
président Papi Boindo Tozane pour tosala déjà émission na bomona ki on a changu jour où vraiment ba kendaki kotika président ba tipo a déposé candidature na mais lelo tozana bango lisusu awa na Gombe par rapport ya réunion au basangani ba membre tout ya AFDC yango vraiment lelo to éclairci bino pour comprendre tina nini basangani lelo après avoir ko katana na Sénat quoi. Bonjour président. Bonjour ndeko journaliste. Na lingina ebisa yo ke to katanité. Pour katana c'est un peu grave. Biso to katanité et sengeli koyeba ke ndeko sénateur Modeste Bahati Lukwebo tanga pesa ki kandidati na kati ya AFDC et allié tozalaki na 13 sénateurs mibale ba récupérer ki bango na bato balei ko bundis. Mais omoni ndeko Bahati na kati ya Sénat abeti 43 voix. C'est-à-dire que to komi na 43 sénateurs. Tala tozalaki na 11 13 babendi mibale to tikali 11 mais to komi na bango 43. Tomati to dokiti. Tomati. Donc to katanité tomati sous na force ya kosakana te. Yango moni bien que batilisaki ba méthode ebele, ba intimidation, ba menace de mort, ba mbongo, ba promesse, ba poste, makambo ndenge na ndenge, ba négocier ba façon ebele, ba préparer ba stylo bino boyebi wana, ba sel ba mécanisme nyonso tout, ba signer ba pacte makambo kirikiri. Au-delà de tout ce que ba salaki, mais mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo alakisi bango aza mobali abeti 43 voix. Et puis, au-delà de tout, il y a Basalaki, moi, Modeste Bahati Lukwebo a gagné le Malonga. Na minute moi, Modeste Bahati Lukwebo a gagné majorité populaire. Na minute au Congo Mobimba, Bazana Sima, moi, Mboka, les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo. Le col a eu majorité populaire, et ça koleka, majorité ça ko représenter biso. Donc pour dire que moi, Mboka Modeste Bahati Lukwebo a gagné ma Kambouebele. Yango moni tangu to yaki awa to ko solo la to lobi longonya na mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo mais lokola biso to lungwa na biso na FCC ona eseki bino eza libala yaka to fanda lokola simba kite eza lango na personnalité juridique te eza lokola papier génique to pasoli yango na ngonga oyo to sangala ki na kati ya réunion monene oyo benga yango conférence des présidents. On est vraiment Edikambo to eli awa na ma mission TV poto clairci batou après avoir ndebo perdre place na bino na kati ya Sénat to moni bino abo sangana lelo ngana lingana au clairci batou vision na bino ezanine après d'avoir ko perdre poste on étant que président na kati ya Sénat. Ndeko naza ko insister mingi ke to perdre par rapport ya poste ya président mais en réalité to perdre te parce qu'il y a un plus moi l'amboka Modeste Bahati Lukwebo les sénateurs à bakisi na kati ya parce que bato ba s'attendait que ezalande bino mais bato belé ba regretter na ngambu musu ba loba ke eza ba jeune bino bozaka toujours na FCC bato musu bazo féliciter bino yango na lingaki au clairci les Congolais de tous les partout bazolanda ndeko journaliste basakala la moto te yo so mona mutako tia loboko la moto alobata la soka rozika pour dire que makambo moi l'amboka les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo basali ezali ba GT ezaki réalité akena ngo ti na suka et puis bino moko bomoni preuve que la minute oyo nazo ko yebisa yo oyebi bien que to déclarer ki autonomie na biso autonomie pour la koloba ke to la kati ya FCCT puis to déclarer ki autonomie totale yango na mokola lelo to pesier pouvoir étant qu'il y a des initiateurs azali président autorité morale ya AFDC et allié to pesier plein pouvoir pote ya koyeba ko beta masolo na kati ya majorité parlementaire. Pour la en vérité, dans la carte de majorité parlementaire. Le dans la carte de majorité parlementaire, mais si ce n'est pas Mboka, biso dans la carte. Yango moni to pesier pouvoir. A solo la na président Mboka o yaza en fonction. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A solo la na président Assemblée nationale, na Sénat, na premier ministre. Pour la kota la positionnement na biso étant que une force na kati ya majorité parlementaire pour donc participer na makambo wana nyo surtout pour etambola malamu yango to pesi pouvoir wana et puis total ici était le col na niveau ya Sénat bandimi candidature est-ce que vous ba invalider qui est ba invalider qui okaka te reproche moko pour dire que mutu azali ko présenter valablement AFDCA ezamo na mboka les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo na yango na pouvoir azana ngwana to pesi ako balisusu ko négocier pour te biso za na besoin ko zo pouvoir pour ko gérer mboka oyo lokola dozi présidentité mais bato bazui présidence na bango elongo to ko gérer mboka oyo pour ko contribuer apport na biso yeba ke na minute oyo apport ya 43 sénateurs eza mukete na kati ya mboka oyo
Même en réalité par rapport à la dynamique oyo est reconnue dans la constitution. Dans mboka na biso ezali ba regroupement de partis politiques. Pour le moment, dynamique oyo ezali ba sénateur rebelle ezali ne FDC allié. Oh ala kisi preuve avec 43 voix. Yango wana boka moitié mikolo koya bokomona mwana mboka akosola institution ya mboka pona position ya FDCA pona ko continuer ko gérer mboka oyo na ndenge esengeli. Alors vision na bino ezani ni po bozaki na FCC population bazali toujours connu comme pona peuple lelo bolongwe bokomi na part na bino siko pona intérêt ya population étant que lelo bosali pe maram na bino vision na bino ezani pona population o lelo bazokufa banzala bazoni okoma mais population zolobake ba kondia mboka na biso boza toujours na intérêt na bino ke bacha bino ba poste mais tandis que peuple azoni okoma ndeko na koyebisa yo objectif ya pouvoir ezalaka ya parti politique ko arracher pouvoir na sima bozwi pouvoir wana oko exercer yango pona bolamu ya mboka oko ikoloba teke na kobongisa mboka tango yo ozali ko exercer yango te yango monaki ke biso do bundaki na yebisaki yo mokolo wana na FCC batu ya malamu baza batu mabe baza lokola na cash batu mabe baza batu malamu baza lokola na opposition to lamuka to na ba G7 batu malamu baza batu mabe bazali yango monaki na kati ya FCC batu malamu bazalaki lokola les sénateurs mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo tanga monike na kati nde dozalaki wana tuutia na société civile tozali kuna na kati na ngonga nyonso ne ko isa bango te boyeza bien te boyeza yango moni bane ko mona ki biso za suspect to yaki suspect te po na kati ya FCC biso bane ko lukaka intérêt ya population yango bana mo la soki doza suspect mais do kobi to moni ke makamango eza ko continuer do bité il faut to tia makamla ndenge esengeli yango bazali ko banga biso mais do bité to moni niveau bino bomo kende nango to ko continuer boyete yango tozwa ki décision de lobby il faut tozwa ba institution moko poto luka ko kokisa makanisi na biso une grande partie pour la population. Tant de monde est simbité de l'habité, to koluka bato ba ko comprendre de biso, to travailler ensemble. O to koluka to zala la même esprit, même moral, pote l'intérêt ya mboka. Yango moni de bité, FCC de moni bino niveau bokom lango ça ne va pas. Na minute oyo to ko solo la. Na batu musu bazala kati ya majorité parlementaire. O to sala bango dynamique pour na ko sala majorité oyo kozala majorité oyo kozala na vision majorité populaire oyo ezali ya population. Yango moni to pesier plein pouvoir wana pour nous négocier na ba institution monsieur ya mboka na ba structure mususu pour na la dynamique ezali selon vision ya population yango moni pouvoir de pesier lelo na mokwalelo na déclaration na décision o de sali na mokwalelo na conférence des présidents na ba personnalité o ya FDCA. Alors lelo tout le monde a relation bien entre moi na mboka Félix Tshisekedi na Joseph Kabila avant élection sala ma tout le monde bon bazaki ensemble bazo lia bazo partager mais na habité ceux qui yoko barsa lilobani ni par rapport yango pozo lekela batutu président Obino Bolinga bo pousse na pembe na mais azana relation bien na Joseph Kabila na koyebisa yo ndeko journaliste. L'histoire est têtée. Est-ce que yo yebaki un jour cash na FCC ba travailler ensemble? Selon la réalité dynamique en Mboka oy. Mais pour l'intérêt en Mboka, les gens basent ensemble. Et c'est impossible té. D'abord tout ça ba inimité, mais ça li kambu ya vision pour l'intérêt ya peuple congolais. Na vision na biso de monique na lisanga oyo simba te na lisanga oyo erosimba. Yango to pesier soka monique ndenge masolo ko lekana pour l'intérêt du peuple congolais et c'est que tous ensemble na cash to ko yisa bino polele ce que sali ke na carte majorité parlementaire to solo lina batu do bité pour la vision na biso to tika FDC et allié to sali dynamique mo ya makasi pour l'intérêt du peuple congolais to ko yisa bino polele mais loko to ko yisa bino to la carte majorité parlementaire le ko de la carte majorité parlementaire na carte majorité parlementaire ba ndi ba diriger ka mboka nde to zawana to ko participer na ba institution nyonso ya mboka pour te ni preuve que na carte parlement to zali ba groupe parlementaire na biso o lelo zali ko représenté na bateau de Sengel na bango. De même aussi de Rosana bateau dans le gouvernement, de même aussi de Rosana bateau dans les institutions, surtout pour l'intérêt à Mboka, c'est leur force politique na biso. D'accord. Cause la deuxième force politique en République démocratique du Congo, c'est quitté. Parti à population na ebelé. Yeba na essaye ya Mboka na biso batu ba leka ba millions ya batu. O ba voter qui tout ça a deux partis. Mais tout le monde a une population, soutenant Jean-Pierre Bemba et puis Martin Fayulu, mais les loba kanga ba kati. Donc là ça va que mboka na biso nde ba konzo bazokumba biso, nde il faut ba na souci ya population quoi. Na koyebisa yo mwana mboka Modeste Bahati Lukwebo azali politicien ya mukiete. Ba biso neti ba yebi ete. Boyebi histoire o ya tika la société civile.
parmi bato organisé même marche chrétien les 4 là azali na 4 na histoire mboka na biso aliki abani bitumbo lelo te azoko koba lelo batu mususu bayebi ye me batebele bayebi ye bandakala azokoba bitumba na ye ti tokoya kokokisa posa ya population yango moni na kati ya bitumba na ye toza kokoba na ye seki mokolo wana nazali collaborateur na ye 21 ans to bani depuis société civile mais là do moni ke ba bipolariser mboka et comme kaka opposition majorité bazo tenir compte ya ba institution d'appui te to lobité pour la bonne gouvernance au besoin qui formation de la société civile faut to la score politique active yango mona ki to sala parti ba ben AFDC et sala mi na ba leader de proximité donc kobi nango tozo koba to lobité faut to buna kuna la pouvoir pour na koluka bolamba mboka toke tozo mona makamango ezoke malamu te to lobité to koba kaka omoni ko sala politique ya chaise vide eza malamu te kobeta libanda nda kuna kati nda ko eza ndenge mususu yango biso na politique na biso to beta kaka masolo na kati to boyi ba système ya avec faut za na kati nda ko boyi ba masolo ezoleka po bunda na mutu fo yeba ye malamu bayeba ka mutu na libanda te na kati bino boyebi déjà malamu nde Kabila zali boyebi déjà bo comprendre ndeko na koyebisa yo tango zo kotanga ndeko Kabila to yebi ye malamu na kati entourage na ye ba collaborateur mabe bazali oyo basali ke ba échec musu ezala toloba kiango na kati pe tozo koba koloba lokola bazo koyoka te basali tout ba mettre biso libanda mais batie biso libanda ya FCC mais batie biso libanda ya RDCT lokola batie biso libanda ya RDCT tozo continuer ko bunda pe to ko bunda pour l'école na biso. Alors président papi nazo pe moi maman avant pe sa numéro de téléphone pour batu émission to sala ki baza vraiment na besoin na yo maman Abarsa moi message muke na bande ko tout bolanda biso partout dans le monde. Bon message muke na koyo ko bakisa ke AFDCA, c'est une force. AFDCA est une machine. AFDCA est une idéologie, il y a transformation, il y a RDC. Le lot AFDC est wana pona ko panza makita pe pona ko bongisa. Donc pona ko revendisa. Idéologie ya AFDC, c'est d'abord le travail. Travail décent. Yango wana moni lelo autorité morale na biso le batie libanda ye pa lobi nga na za dynamique na banzi ezai bitumba banzoko ezai bitumba banzoko moto nyoso kanisa ike autorité morale na biso autokende lelo makali kali mais bango nde bakoyi makali kali pour te prouver bango que nous sommes une force. Millions babundu ici, mais à une seule personne, Tobimisi 43 sénateurs, lelo baza derrière nous. Et FDC, Europanza, FCC wana. FCC comme il fait CC. FCC, il y a pas le bas papa Molière. Donc, Europanza na. Alors merci président Papinga Lingo pour son numéro de téléphone comme ça pour batouba bengo plus de 143 pour vraiment batouba déclarer qui pon un numéro dans le téléphone. Merci beaucoup. Ngai nazali président fédéral. Il y a AFDC, puis il y a AFDC en Tchango. Au babenga ka zone rouge. Ce qui Tchango lobby, qui chasse lobby, RDC lobby. Numéro nangai ezali 081 520 49 32. Donc botie code nabiso et puis bobaki ici 81 520 49 32. Ou bien numéro mususu o ezali il y a Orange à l'époque babenga Tigo. Au code nabiso et puis au baki ici 89 86 33 197 wana so bobengi ngai bokozwa masolo na bozindo po to bandi komba oyo na bomwana tozo koba pour l'intérêt ya mboka na biso ba beta biso ba masasi na maboko ba masi bazami panzi bakufa bakenda biso zo koba bitumba oyo ta misusu ba okanisa to bani masolo lelo te ezala baninga bakufa tolela bango tokunda bango na mwa ki ba étudiant mais toza kokoba na marche chrétien to mona baninga bakufa to mema bango na makila pona makamamboka oyo donc to bundi bitumba oyo lelo te pe tozo koba ko bunda yango na AFDC au sali combien d'années déjà pour éclaircir les sous bateau babosani ba éviter na lobby nazali collaborateur ya camarade le sénateur Modeste Bati ko 21 ans nazali cofondateur ya AFDC parmi les 10 premiers cofondateurs nazana 4 il y a AFDC. C'est-à-dire que banda AFDC et bani nazala 4. AFDC n'est banda qui na 2010, le lois à 2010, c'est 9 ans nazala 9 ans.
mais tant que collaborateur il y a sénateur Modeste Bahati Lukwebo 21 ans pour te depuis société civile d'abord la société civile eza ko yinda nchango yindi Kinshasa yindi les gars mobilisateurs c'est les camarades Papi Boyindo boza ko mona oya telemi mwana mboka tozokoba bitumba. Alors merci vraiment na batunyo so batala biso na ma mission TV confiance bo mesana toujours kopé sa biso tozana toujours pendant la sabino ba réalité nyonso oyo ezoleka na kati ya mboka na biso alors toza vraiment na bandeko ba membre ya AFDC o ya mwana mboka bati tozane vraiment pour tous ces éléments. Merci vraiment ma mission TV. Merci. Asa ubita portable usafunga nuki. Isso é c'est Beats. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis! Ah! Isaneyo! Mengait! Ah! Oye oleki ufati! Una leki bui ya pesi mambo! Ah ma chère! Ah ma chère! Ah! Ngane lobi oyo! Biso to mesana kanda te! Awa mutu nyoso soka koti! Abimaka des services. Mais ma chère! CPX. Oh ils allaient GPX! 10 ans de service. 10 ans de service! Numéro 1 na makambo akotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki ulamisi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolule GPX mbala moko Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis boko sénateur GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.